Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Alléluia. Radio-Télévision Lisolo. DSV. Vous êtes tous branchés sur la 3W. Radio-Télévision Lisolo. Oh. Ah ouais, hein? Yasolo. Oyo Nzambe. 3W. DSV. Yana sous le faute de Pertal. Radio-Télévision Lisolo. Radio-Télévision Lisolo. Vous êtes tous branchés sur la 3W. Radio-Télévision Lisolo. Votre émission préférée. Masolo Yassi Yanzete. DSV. L'homme de l'année. Ah ouais. Ah ouais. Radio Lisolo. Masolo Yassi Yanzete. Sosana Binodi. Oh Boligo. Boligo Yankolo. Natere Mate. Ah ouais. Terre de Solange. Au sol des anges. Oh, empereur Mavoli Popo de Toulouse. Les grands pétroliers. Kasba. En direct de l'Australie. Radio-Télévision Lisolo. Parabole. Yoko Sukawate. Zambe niliyo yoka ngai yoka libondela mwana solela ilanga lisungi nayo. Merci na bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso sur la 3W Radio-Télévision Lisolo. Ezali toujours Yabino DSV Diana sous le foot de vous pertale. Nzambe alekana komona na malamu kati na libota ya moko na moko. Mpamba te kolala kolamuka ezali habitude te. Me na ngolu na nkolo na makasi na ye nde to umonani lisusu. Na makasi na ye nde mpema oyo ezali kobima na kati na monoko na ngai. Na makasi na ye nde kimia oyo ewiti kozala kati na bino mpe kati na ngai. Nzambe amona na malamu na basali na Nzambe nyoso tuto bana na Nzambe oyo batiaka makolo na bango na se avant ya kolala mpe bolamuki na bango alobi Nzambe na kumisio pamba te yo telemisinga mokolo mwalelo na kumisio pamba te yo bateli libota na ngai na kumisio pamba te yo bateli bandeko na ngai oyo bino botiaka biso na kati na mabondeli oyo bolobaka Nzambe
pambola papa na biso DSV elongola mama Solange bebana na ndako. Nzambe pambola basali nyos na kati na radio lisolo. Nzambe pambola ba oyo bazali na kati na bopital. Nzambe pambola ba oyo bazali na kati na baboloko. Yo bundisa bango pamba te mingi bazali na baboloko. Makambu oyo basali te me bazali ba innocent bakoti na kati na boloko. Nzambe yo bunda na bango na kati. Longisa bango esika oyo bisika ya pasi. Mpe fongola ba oyo bazali na kati milimo mabe mpamba te bolingo na yo ekota kati na bango. Nzambe wana azala toujours malamu kati na biso mpe aiba kobanda na biso kobanda libandeli pe kino na asuka oyo tolobaka tobanda na yo Nzambe nanga tosukisa na yo Nzambe malamu yopesi biso Nzambe mpema yopesi biso sante kitoko Nzambe tobanda na yo Nzambe nanga tosukisa na yo Nzambe nanga yopesi biso sante kitoko yopesi biso libota malamu nkolo tobanda na yo nkolo nanga ye tosukisa na yo nkolo nanga. Merci bandeko bana na Nzambe nyoso bozali kolanda basali na Nzambe mbote. Mbote mingi na mama Nkoko elongola mama Therese Mondele. Mbote na Empereur Mavunguli Popo mwana Toulouse. Mobile mama Dalima mbote na yo Mavunguli Popo. Mbote na les grands pétroliers en direct de Finlande. Pe mbote na les grands combattants Kasba en direct de l'Australie. Mbote na mama Anne Bibi Mosali na Nzambe. Tika ete Nzambe alongisa yo. Tika ete Nzambe a pambola yo. Tika ete elonga ezala kati na biso pamba teto zali ya ye. Nkolo azalo kumu. Merci na basali nyonso na kati na radio lisolo. Merci na balisoloa pe na balisoloise. Oyo bozali kolanda biso na kati na radio lisolo. Mpamba te boyebi ke tango oyo bino nyonso botia kama toyi na bino na kati na radio lisolo. Po na koyoka mpo na kososola. Lelo tokoloba nini? Lelo bandeko telema tozali na bateme ebele. Me lelo tokoteya likambu oyo eza na kati na communauté na biso bolingo. Bolingo eloko oyo bolingo bandeko bayemba yango mingi likambu ya bolingo. Ye bolingo ye witako wapi mama na ngai bolingo ye yo. Lelo tokoteya likambu bolingo toko partager na bino likambu oyo tolobi likambu ya bolingo na kati na communauté na biso oyo tobengi ba communauté na biso batu ya Mangala ba communauté na kati ya communauté na biso ba Congolais. Esika oyo lelo tozali na bino likambu kaka ya bolingo. Eske ndeko na ngai ya mwasi to ya mobali ozali na bolingo kati na yo? Hallelujah. Nzambe apesanga makasi mpamba te naloba oyo ko toucher mitema ya bandeko oyo bamesana kolanda biso tango nyonso tu. Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali, esko zali na bolingo kati na yo? Mitala kati na yo, eske ngai nazali réellement ke na bolingo? Bolingo na kati na mobali na ngai, bolingo na kati na bana na ngai, bolingo na kati ya entourage na ngai, eske nazali na bolingo wana? Ya solo bandeko, esika oyo nkolo alobaki ete ngai na kei na eloko na kotikela bino oya motuya, na kotikela bino or te, na kotikela bino diamant te, na kotikela bino cuivre te, na kotikela bino manganese te to colbate te, me eloko na tikeli bino ya motuya
bolingo oyo balobi bino bolingana bino na bino bana na nzambe bino na mokili bolingana bino na bino pamba te ezali makomi ya solo soki olingi moninga na yo olingi nzambe koma okoki kolinga nzambe ozali komona te obeti bakri ya adoration obeti bakri de louange onkolo mendeko na yo oyo azali pembeni na yo yo na ye ennemi ndeko na yo oyo azali pembeni na yo yo na ye likasa olingi ye te olingi kosantiri ye te o likambo bolingo lelo mama oyo aboti yo tata oyo aboti yo lelo akoma ndoki mama oyo aboti yo lelo po mama nuni akomi ndoki eske ndeko na ngai yo tangu mama aboti yo azalaki elenge tangu papa aboti yo papa wana mpe azalaki elenge me lelo na kokola ya papa na kokola ya mama mama akomi ndoki papa mpe akomi ndoki abongo yo soki okomi na age wana eke bana oya yo to bandeko oya yo batakse yo pe ozali ndoki to ozali na misala ya mabe ndeko na nga kanisa ekosua yo ndenge nini oyo yo mutu wakizaka mama na ngai ndoki tata na ngai ndoki noko na ngai ndoki yo pe okokoma na age wana okotikala na 40 ans te okotikala na 50 ans te okotikala na 60 ans te okokoma na age oyo bango bakomi age oyo mokili ebengaka ke moto wana azali ndoki ho likambo ya bolingo na kati na communauté na biso balobi moto oyo azangi bolingo akomona nzambe te eske ndeko na ngai mituta tolo tala kati na motema na yo beta motema na yo mituna eske ngai vraiment na kati na motema na ngai nazali na bolingo na kati na motema na ngai eloko nini ezali koreproche ngai bolingo ezali kati na ngai eske nalingaka bandeko na ngai oyo tofandi na bango pembeni eske nalingaka bango po okomanse ozala na pasi ya Congo koleka ndenge tozali komona ke tous les combattantes baza kolela Congo na biso Congo bazali ko violer Congo bazali ko yiba Congo bazali ko partager eske yozolela Congo tala ndeko na ye bofandaka ne appartement moko bosololaka boyokanaka binemi jire ye kutu ngana ye kutu toyokanaka te binemi jire mais ozolela pasi ya Congo pasi ya Congo tolelaka pasi ya Congo te tolelaka bandeko na biso oyo bazali koboma bango oyo bazali konyokola bango eske bazali na bolingo kati eske ozali na bolingo kati na yo bandeko oyo tozali koloba bozali kolanda biso lelo nalingi nzambe oyo ngai oyo tosambelaka butu moi ameka kotushe yo mwana mobali ameka kotushe yo mwana mwasi mituna kati na yo eske nazali na bolingo balobi moto oyo azali na bolingo na moninga na ye eloko tobengi songi ekoki kozala te pamba te bolingo na kati oyo tolobaka l'amour tosupsonaka moto te amour ekouvraka nyonso tu alors ndeko eske okendaka eglize ndeko na ngai obengama pasteur to bengama nani tala kati na yo to obengama kaka muntu tala kati na yo eske nazali na bolingo nalingaka moninga na ngai ya solo vraiment eske nakokaka kosupporte mabe oyo baninga na ngai balobi yo okokaka kosupporte mabe te ya baninga na yo abongo mabe oyo yosalaka nzambe tango nyonso
ndenge nini olingaka nzambe asiporte yo. Nga vraiment mabe nalingaka kosiporte te baninga na ngai, me yeba yango ete oyo yo salaka nzambe nde alimbisaka yo, me yo kolimbisaka baninga te. Bandeko oyo bozali kolanda biso lelo ezali bolingo, nalingi to partage teme oyo ya bolingo. Nalingi nzambe asala na kati na bandeko nyonso oyo bakolanda message oyo bakolanda teme oyo, bolingo ezonga kati na mitema na bango. Nako nzambe bolingo ezonga na baye oyo bazokisama, na baye oyo batutama, na baye oyo bamona vie ebeba, na baye oyo espoir ezali te. Mais mon frère, ma sœur, nakoyebisa yo nzambe wana azali na yo, ye azali moto ya miracle. Oyo nyonso emonanaka lokola or na miso ya bato, to emonanaka lokola eloko ya lokumu na miso ya bato, me na miso na nzambe ezali eloko pamba. Moto oyo babengi tina te, ye wana nde amonanaka malamu na miso na nzambe. Pamba te nzambe atalaka eloko ezali kongenga te, me nzambe nde atalaka motema. Eske ndeko oyo ezali kolanda biso motema na yo ezali malamu? Ozali na bolingo kati na bandeko na yo? Eske tolingi Kongo na biso? Soki tolingi Kongo na biso, pe tolingi bandeko na biso, bandeko na nga ba Congolais, bandeko na nga ba Congolaise, tokoki kozala na comportement ya mabe boye te kati na biso, tokoki kozala na comportement ya kitoko. Ndeko na ngai, ozala bolingo. Bolingo ezali eloko esengeli ndeko moko na moko asengaka bolingo nzambe. Olie osenga mituka, olie osenga mabala, olie osenga bana, olie osenga oyo nyonso tu ya mokili, me sengaka nzambe eloko ya motuya. Pamba te yalobaki na kei, natiki bino nakozonga, eloko natikeli bino oyo eleki nyonso na kati na mokili oyo ezali bolingo. Na kati ya bolingo okosala moninga mabe te, po bolingo ezali. Na kati ya bolingo okotonga te, na kati ya bolingo okosupsone te, na kati ya bolingo okoloba mabe ya moninga na yo te, na kati ya bolingo okolakisa bolingo oyo nkolo alakisa kati na mokili oyo. Yango bandeko bozali kolanda biso, na bino bozali kolanda na ngai, eske tozali na bolingo? Nakotalisa bino eloko moko simple po tokota na moboku ya sujet na biso, po sujet oyo ezali monene. Bolingo oyo nalakisi bino ngai DSV, na bolingo na ngai oyo nkolo atie kati na ngai, nalobi te na moke oyo nazali na yango, tika na tiela bandeko na ngai Radio Lisolo ba liyokaka masolo ya mboka ya Congo. To partageaka na bango masolo nyonso pona kokolisa makanisi na biso. Natie Radio Lisolo. Yo ndeko na kati na ndaku na yo, tango yo witaka mosala oye ofungoli Radio Lisolo. DSV pe awiti mosala ayembala moko kolia na kokota mbala moko na radio. Yo ndeko ofandi na kiti ozolia ozali komela, otie ozali kolanda DSV. Alobi makambu oyo ekobongisa mabala, alobi makambu oyo ya mboka ya Congo yo yoki. Ba pasteur pe na kati na Radio Lisolo, mama na biso Anne Bibi mosali na Nzambe asimbi mateya,
appel de la sagesse atei yoyoki. Pasteur Philippe atei yoyoki. Odo atei yoyoki. Ami Bushira lobi yoyoki. Mama Igeta gangi yoyoki. Mbuta Zambwa na Mbuta Mukolo batei yoyoki. Apotre Ndosha atei yoyoki. Bande konangai ndeko na biso chancelier etonga atei yoyoki. Tozonga na kote na bino bolingo nini oyo bino bolakisaka na kati na radio Lisolo. Eske bolingo oyo bolakisaka na kati na radio Lisolo ezali nini? Yo moko mituna motema na yo na banda kolanda radio Lisolo pendant une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bolingo nini na lakisa na radio Lisolo. Alors, soki oyebi olakisa bolingo na radio Lisolo, ezala malamu pona yo. Ezala malamu pona yo, yo na nzambe na yo. Pambate oyo biso tosalaka, toyaka ko se pumone, tolobaka pambate yo ozala informé. Tolobaka pambate yo o profite na kati na radio Lisolo, na liloba na nzambe, mpo ete amu na yo to esprit na yo elongwa na esika ya mabe. Eske yo to bino oyo bolandaka radio Lisolo bolingo nini oyo bolakisaka biso na kati na radio Lisolo ke non voilà tolingi radio Lisolo tolingi mosala oyo bandeko na biso baza kosala yango. Bolingo nini oyo bino bolakisaka biso. Lelo tokokende likambo ya bolingo balobi amour sans œuvre ezali amour te. Okoki kolinga moto mais misala soki ezali te ezali bolingo te. Ngai mutu nalobi yango te, ezali Bible mutu lobi yango. Natango lobi olingi mutu lakisa ke olingi mutu. Natango olingi eloko lakisa ke olingi eloko. Yango moni na kati na ndaku mobali alingi mwasi na ye, me alingi kolakisa mwasi na ye teke alingaka ye, me na libanda lobaka alingi mwasi na ye. Lakisa mwasi na yo ya solo sheri, mama na bana ngai na lingaka yo, na krakela yo, mwasi a comprendre ata yo mobali obimi ayebi ke mobali na ngai alingaka ngai, mobali na ngai alingaka ngai, mobali pa ke alebi ke te mwasi na ngai alingaka ngai ya solo, mwasi na ngai alingaka ngai parce que balobi amour il faut zala na ba œuvre na yango. Pona nini lelo na elebino teme oyo ya bolingo. Na memeli bino teme oyo ya bolingo parce que na kati na communauté na biso bolingo eza lisusu te. Bolingo ekomi par intérêt. Na edeye ponga pe soki na zui akoede ngai. Eske wana ezali bolingo? Na edeye ponga pe soki na zangi a ede ngai. Bandeko tokozwa eloko moko o ezali ya moke. Eloko moko ya moke kaka na kati na communauté na biso. Bandeko tozalaki komona na tangu oyo ya mwakala ebembe na poto ezalaki mingi kokundama na kati na mikili na poto te. To moto soki azwi matanga na kati na mikili ya mpoto ezalaki vraiment bandeko babanaye kolakisa bolingo. Ndeko songolo azwi matanga. Mutu moko kaka yoki. Mutu moko yoki. Mama Leticia azwi matanga. Oh, mama Leticia azwi matanga. Nani akufi? Papa na ye mutu akufi na kati ya Congo. Ah! En tout cas mawe. Mama Leticia na minitsu na bana. Na bana akokipe bango ndenge nini? Boyebi mutu soki azali na matanga
azokanisa papa to mama makanise kendaka toujours mosika. Oh bandeko, est-ce que ndeko na ngai congolais congolaise yo oyo yoki ndeko na yo aza na matanga, est-ce que olakisaka bolingo kati na ye? Bolingo nini yo olakisaka kati na ye? Soki ezali kaka licholi te, soki ezali kaka licholi te, ndeko azwi matanga akokoka kobenga bandeko nyonso te. Yo moto yebi zwa telefone banda kobenga, ah chancelier boni, ah tozana problème matanga awa mama Laetitia mama na ya kufi na Kinshasa. Alors tozokuta na biso nyonso tu kuna don pays Vitankanga mama Laetitia tata na ye akufi, biso nyonso tozokutana esika boye. Obengi bengi bandeko oyo ndeko oya yoki bayebisi ye pe asali nini, azwi karne na ya bani kobenga kingani, voilà oyebisi boye mama na ye akufi kingani, omoni oyo akufi. Wana kala tozoloba kala ezalaki bongo, batu babengani ebele, okomona na pokwa batu bazali koya. Ah, en tout cas nazokende matanga, soki mutabengi oyebisi mama Laetitia mama na ye na kati na Kinshasa sali nini, akufi. Papa bana tozokende matanga kuna, ah tala mama Laetitia tata na ya kufi, batu bakoya kuna, omoni tolukata mwa quelque chose tokende na yango tomema. Ah te mobala lobo omoni ndenge zali kuna tozoke matanga, tia mwa 50 na enveloppe, zo mwa 50 to 100 tia na enveloppe. Moi si azui 50 to 100 azui na enveloppe asali nini wo. Balobi amour sans œuvre ezali bolingo te. Na lingio bolingo te. Zwa 50 otie na poche. Mama tala na kuna pakia sukali wana ezalaki zwa ta 5 pakia sukali. Zwa farine wana. Bon lokola tosokende kuna elo ni lisusu ozwi 5 paquet sukali wana, ozwi 5 paquet ya farine. Bon ndenge zali wana yo zelanga imuke ngana ke imbangu po na somba eloko to babengi mwa mai to mwa décasier ya sucré. Romona bandeko oya ke ya sombi décasier ya sucré, asombi kaze moko ya sucré na kaze moko ya bière, azui atie na kati ya motuka. Bon mama tokei bana, alors bino botika la soki batu babengi bobi papa kei matanga, mutu wana na voiture von ti epa ya mama Laetitia ayeko kuta mama Laetitia azali kolela, pape ye moko mwasi akoti. Balobi ezali esengo mingi na moto oyo akendaka ko visite moto na tango ya pasi, bayebaka moninga malamu na tango ya pasi. Mama na koti, ah mama Laetitia nini, baleli bango mibale, baleli atali koto akena ne pa bana tuni boni, oh bana nanu balete te akosala ndenge nini, azui alobi te papa zela pesa ngai bana, zela nazwa bana oyo mama Laetitia nakende na bango na ndako na nga balia po bana oyo namoni balete. Azui bana tata tie na voiture, mama tozali koya ye wana na kati ya ndako na ye wo bana spaghetti pomme de terre, bana bakomi kosoka
bale alobi bo ça va lokola bano bazali kolia ngai na rapidité yo papa yo tokoko no kotika ngai kuna lokola bana baza kolia ngana simba mama Leticia awa na bana kosala mikate na bongisela ye ndaku bandeko misusu bakoya ba mama misusu bakoya to bongisa okomona mwasi atikali abandi kokipe kosala mikate mwa nguba mwa ji ndeko mususu pe akoya atala lobi chancelier makambo nini mama Lili iyo kuna na Berlin ozoya matanga mama Lili kuna na Berlin mbala moko ali yepe na mobali papa tokosala ndenge nini papa lobi te nde tosokende kuna bato bakozala biso tia pe mwa sana yo na kati ya enveloppe bache bon somba mwa bière omoni na matanga bato misusu bayaka bamelaka secret bamisusu bamelaka mwa bière somba mwa de casier ye wana na mwa bon sikoyo osombi de casier sikoyo na san otie ni lisusu tokoyo komema kuna papa oyebi na matanga bato balingaka kolia nguba mingi balingaka kolia nguba to biscuit to mema te bon ndenge ezali wala mama mwa makayebo ezali awa bato bakoki kozala bazoli oyo wana pe azwi pan amemi bandeko soki 20 famille oyo boye kotala ndeko wana oyo aye na de casier oyo amemi 100 oyo amemi 50 totie kaka 20 kaka totia ebele te bandeko totie 20 famille eye ko visiter ndeko azwi likama na kati na ndako mais na 20 famille wana bandeko nyonso tu bamemi 100 euros ou bien 50 euros totia soki tolobi 100 euros bato bakoloba mingi totia kaka ta 50 euros mais 20 wana bamemi bandeko ekopesa combien na 50 euros na 20 omoni ke bandeko 20 personnes baye na kazi ya masanga baye na mwa farine baye na mwa nguba baye na mwa likayabu baye na mwa eloko parce que boye ko visiter moninga na tango ya mapasi moninga kolamba te tango boko fande bele bozo soulager ndeko na tango ya pasi ba misusu bakolala bandeko bozali kolia mwa mikate zali kokende mwa biloko mike zali kokende kure zali kokende bazali kolamba mwa 1000 bopesi oyo bosali ya cotisation bopesi ndeko tango misusu ndeko azali kolela boyebi bandeko matanga soki ezwi motu likambu yebembe na poto bino moko boyebi bandeko misusu mama akufi tata akufi ekuti ye ata na eloko te na maboko azali kolela Kinshasa bazali kobenga yaya mama akufi bon omoni sikoyo ebembe yango sikoyo batie na morgue bazosenga $200 yaya $200 ezali te bon totienga ona la morgue bazosenga $200 po sala ta 3 jours comme ça soko tindi mbonga cercueil combien $700 ou bien $1000 bon croix bakokunda yeye mutu na poto bandeko batu mingi te baye na poto bazala ba famille ebele awa mutu mususu kaka ye moko na kati ya poto na mobali na ye alors bandeko mutu wana bazali kosenga akunda mama asomba cercueil asala boye bandeko na ngai bakongolaise balisoloise oyo badesvine eloko nini biso bakongolais tosalaka eske bandeko tolakisaka bolingo na biso kati na bandeko eske mituna nanu esika yo zali eske nalakisaka bolingo soki nakei na matanga nakendaka kopartage mawa na ndeko namemaka mwa aide na nga to lisungi na ndeko ou bien to utilizaka mo oya mes condoléances koma lokola 1000 euros epai ba congolais mes condoléances koma lokola 500 euros epai ba congolais soki ndeko na ye azwi likambo ye aye kotala ye
eloko liboso ko yebisa kaka mes condoléances iya banzi lokola na oyoka na kene ko tala ye na kene ko tala yakufela ye papa na souhaiter ki ka ba mes condoléances poezo ka muninga nyoso tu yango na souhaiter ka mes condoléances na kutaki pe mawa mais na kenda ki mes condoléances ndeko na ngai au moins ozala na yango te au moins ozala na yango te mais soki ozali na yango oboyi ko participer esika ya mawa nde yo mutema mabe ya mes condoléances ngala koyebisa yo ndeko a partir ya lelo bongwana koloba yango lisusu te kolobaka yango lisusu te ezaki mutema mabe na tangu ozoko participer na ndeko na yo na tangu ya pasi eke lisungi ozali na yango sungi te yo bengi kaka o mes condoléances me ndeko azali kolela mbongo na maboko akotindela mama te ibino boyi ebele bandeko bakongole baye bakomi kotonga tokendaki matanga yango ata mikate ya pamba oyo ata mikate ya pamba oyo rien il faut mona tangu bakutu ya pamba oyo rien ndeko ngo bakiti kutu rien mendeko soka azwi likambo matanga yo ozali na bolingo moninga na yo azwi akozala ndeko azala na makasi te akende kozwa bakiti oyo ya pembe swati ya kolue sale yo mutu ozali na bolingo tomonaka yango okoya na ndako ya ndeko obandi koklase ozwi mesa olongoli ozwi bakiti olongoli biloko oyo oyo koyi kobeba olongoli ozwi obongisi mpo bapaya baya bafandaka ekozala mokolo ndako moto akobanda koyamba bato te ekozala ndeko oyo alakisi bolingo nde akokoma na bolingo wana nyonso tu akobanda koyamba bapaya kofandisa bango koservir bango ti matanga ekosila oyo tomonaka mepai na biso bakongole ezali lisusu bolingo te ezali lisusu bolingo te epai na biso ezali nde moninga azwi likambo bino mosala na bino ezali lata bakos na yo ya kitoko obandi kokanisa nanu ke mama Laetitia mama ne akufi en tout cas lokola kuna bato bakozala ebele mère nga na okende boye te il faut nakende okatisa suki moninga aza kolela mama na ye akufi azali na se yo oke kokatisa suki mobali oke okatisi suki na yo batie ba couleur ya mwindu na mutu mwasi pe akei asalisi suki na ye ebembe zali na se moninga azali kolela mwasi azwi bilamba ya noir alati kitoko mobali pe alati kitoko alors bopompe parfait na bino mwasi aza kokende ke bamona ye kuna mobali pe azali kokende bavivre ye kuna esika oyo mobali akoluka pe likango kaka na kati esika ezwi moto na kati na matanga abongo mwasi pe misu na ye kosala nini ekotala pe mibali oyo balati kitoko na kati ya matanga esika ndeko azweli likambo bandeko na ngai esika na biso keya tokendaki kuna ata mikate te tokendaki kuna ata kutu likayabu oyo rien ata kutu ba poisson de mer rien nguba kutu misik bandeko tokendaki kuna ata kutu ji oyo tozali koloba ji ezalaki te ata kutu bière ezalaki te ndeko na ngai moninga azwi likambo tango mosusu ekuti ye neloko te balobi l'union fait la force ezwi moninga lelo lobi ekozwa yo eske bolingo nini yo ndeko oyo ozali kolanda biso mitala kati na yo ya motema makambo oyo osalaka eske esepelisaka nzambe tolobi eloko moko tosala
oyo koki kosepelisa nzambe oyo akela yo yo kei na matanga oke kosunga mutu te oke koparticipe mawa na mutu te me yo nde okei mpona kolia mikate mpona kolia bapoulet fime mpona kolia bakote fime mpona komela masanga olangwa me moto oyo azali kolela mama azali na pasi azali koluka lisungi moya aloba te na Kinshasa yaya ebeme batie na morgue omoni sikoyo ekomi sikoyo serike basengi 700-850 yaya futa 200 ya morgue afuta 850 ya SRK afuta 50 ya croix afuta mbongo ya corbière oyo bakomema mama oyo ye afuta mbongo bakopanza matanga ye moko na poto ndeko motu eswi me yo ndeko na ngai bolingo nini olakisaka kati na bandeko na yo na tango ya pasi balobi bayebaka muninga malamu na tango ya pasi yango tozali koloba na bandeko na biso Kongo na biso soki biso bakongole tolakisi bolingo entre biso te Kongo ekozala kaka divise tokozala unité ndeko oyo ozali kolanda biso nalingi vraiment olanda biso na kati na bokebi makambo oyo nazali koloba etuta yo ochange toyebana kolingana biso na biso tozala batiolite elevation ya moninga kumisa yango lipamboli ya moninga kumisa yango moninga azwi matanga participe na ye contribuer soki contribuer mais koya na licholite oyo tozali komona biso bakongole bolingo kati na biso ezali te me pai na biso ezali songi songi epai ya bolingo olie bolingo ezala kati na biso epai na biso bolingo ezali te mibali bakokende moninga aza kolela bandeko likambo matanga soko pesi moninga 50 euros ou bien 100 euros ndeko koya kobelela na libanda te kendaki matanga kutu na tiaki te balobi oyo epesi na droite gauche ayeba te oyo epesi na gauche droite ayeba te me ndenge nini esalaka bandeko kei na matanga opesi eloko te omeli olangwe mpe otioli ndeko azali kolela okuna biere ezalaki te eske bandeko toza na bolingo likambo ezwaka mutu ezwaka nzete te soki omoni mutu azali kolela biso tu tozali bato baproblème mutu moko te na kati na vi na biso akoka oyo likambo ekoki koya ndeko soki likambo eyeli yo na vi eke problème ya matanga osombi baserikei ofuti nyonso bambongo akopanza matanga otindi ndeko kutamaki na maboko na yo kumisa nkolo tango mosusu kufa ya mama na yo to ya tata na yo mbongo oyo ozalaki nango odepensaki te me soki odepense mbongo otikali na eloko te ndeko na ngai okokoma na problème oyo bandeko bakomaka na yango ndeko mosusu na matanga ifala atinda 500 atinda 1000 euros me tellement bato bayeba contribuer te bato bazali kolia lisusu oyo ye aza nango na kati na ndako bato bazali kosuba na bacoin pamba bato baza koya babebisi lisusu ndaku boye na matanga me boye kokotisa moninga na bino perte kote okolela mama kote okolela papa mbongo ezali te me bino nde boye botie lisusu mabe ndeko na ngai bolingo oyo ezalaki na tango ya kala lelo oyo tozali komona bolingo wana epasuki bolingo epasuki lisusu balobi église ezali esika oyo liloba na nzambe mais lelo komi le plus pur oh nkolo asala mokili aloba le cœur de l'homme est mauvais
lelo koma le plus pire bolingo ezali lisusu te kati na bato bakomi kotala ke non ye wana asambelaka epai ya paster boye ye asambela epai ya paster Philippe Mukenge ye kuna epai ya paster Anaclé Onyumbe ye kuna epai ya mama Anne Bibi la prophétesse ye kuna epai ya mutu boye nakokende te tozane lingomba moko te. Ho nkolo Yesu yaki na lingomba ni na kati na mokili oyo boye bisanga eglise ya nkolo Yesu yaki na yango na kati na mokili oyo yo lingi ko kene ko visiter ndeko na yo te na tango na pasi olingi ko contribuer te olingi ko sunga te tozali na eglise moko te nkolo azali kotala yo lisu na nzambe zali kotala yo yango mingi bazali kolela ba benediction bazali kolela ba mapamboli baza kozwa te me baninga oyo bazali ko critiquer nzambe azali ko matisa bango se ko matisa yo moto oyo ya lokumu omikita na misu na nzambe ndeko na ngai eske ba congolais batungola biso bolingo to bana komelisa biso lokola mondongo to baba na komelisa biso lokola Kongo bololo epai ba congolais bolingo eza lisusu te maweza pe lisusu te monkeri na orgueil bolingo ezali kati na biso te ndeko mokolo mwa lelo mituna nzambe na yo eske kati na ngana zalaka na bolingo kati na bandeko na ngai ndeko neza kaka oyo bobotami tata moko te ndeko na yo ezali oyo zali na bango pembeni oyo botalani bapartement oyo bozali na bango ville moko oyo yo zali komona na kati na nzela azali moto oyo nzambe asali yango nzambe alobi Bible zali koloba ke iyo za kolinga nzambe oyo monaka te me muninga na yo zali pembeni na kati na souffrance na pasi yo zali wana kati na kuchola motuna bolingo nini biso ba congolais tolakisaka vis-à-vis na bandeko na biso na moni ndeko na nga chancelier ye akoti na kopesa yo tango meka kolakisa bolingo na yo bolingo nini biso ba congolais to aplikaka kati na biso soki ezali sunga biso soki ezali te lakisa biso na boyebi oya yo po biso pe tokola bandeko bazali kolanda bazwa pe moi quelque chose ndeko na nga na pesi yo maloba na kimia nyonso to merci. Oui, bonsoir papa DCV, na pesi maman Solange Mbote, na pesi bandeko nyonso bazolanda biso de par le monde, au travers radio na biso vraiment kimia na nkolo za mabota na bino, bisika nyonso bozomi kolanda biso. Papa DCV nkola pambola yo mingi na temo cheleo. Il est vrai que temo che ezao vraiment mikolo na uti koleka awa. Le 12 mars au Tikoleka na perdaki grande sœur na Kinshasa où azalaki 4e ya famille eza nouvelle moko vraiment ezwaki ngai na niveau moko vraiment très difficile mais papa DCV moi je crois que na mokili kopesa kokabato kosunga eza kobombisa na opesa par exemple mi satu. Quand on sert à Salaki AVC Nakin, c'était, je crois, 8 jours avant. Tu me un peu au bunda nengi à la carte, au sombre la kiste, tu me un peu au temps nengi les causes là. Et puis, tu bonnes les ensemble qui ensemble vraiment mimonissa, à tomber le beau qu'on a de façon à ce que tout y cananaï. Mais un colo, par sa grâce, Amérique au rappelé, et ça n'est pas si mingi. Mais, papa Nangaï, moi je crois qu'il y a une scène à moi, au pétozo foot par rapport à Missa, tozo sala. Eza ndeko moko boye mabele mame aza mutu moko aidenga na batemps difficile ou d'une manière vraiment kolo kaka apambola et puis abatela vraiment foi na ye et kokoma keser akufi tozotala ba budget to kwa koza na yango et puis misolo déjà bima pour l'hôpital et aiko sala ke papa DCV na randa 3 personnes moko service. Il y a le besoin salaka na frère moko année passée, moi c'est na hôtel Kinshasa, aye au travers batuka kayoki ke non chancelier sala ngunda. Frère wana zu numéro na ngai na ndaku, to soina et tout sanga habité na kusala ngunda. Atuni abi papa na photo combien habité
ngana osala ngunda na opréparer yo lokoza mutuka to kende ti bisika bagenda kotika toke kotika comme ça sur la kuna papa DSV na prépara maman wana pendant 2 semaines bazoya bazozonga et tout na préparé après toke boakisai abwaki kuna après 3 mois papa DSV ayozwa séjour tant que séjour babenga du séjour tout ça ba bien papa vraiment to na ndako ba na ndako ba bito pesa yo nini nga habiter ça juste aide au sali to garder contact ça bien ba mitunisa maki trop ba insister nga habiter ça aide to garder connaissance bazonga yami balé frère moko utaki Afrique du Sud na ba qui pété à travers pasteur Moroboé ba bi que non ça frère moi mais quand peu au salangunda ba naye papa DSV na eba été na préparé ti 2 semaines sos na ketike kuna bwaki après 4 mois après ce séjour frère aïe mais papa ndengeni ni tout ça nga habité to garder connaissance et za la mala omengi akenda mabenga kaka nonga funa ya talaka oyo sali nga bi problème te to garder connaissance et on sala que to vandi ndeko mo sus c'est meki na rutiko ya ba bien chancela mais un peu kosala baye na eto préparé to ke kotika e azas ko na procédé papa DSV ko mandengeni tant siko sera azasouté ndeka za ba mi connaissance to bengani e ko sala ki moko ya bandeko wana ay ko zo nouvelle que non papa chancelier akufeli ndeko loko la tant to préparé ba des fois tant bazo anda bazo kutana to zo meka un peu repesa moi exemple tala fête bando préparé tande tout ça tala serning ya laki bango pour américain regarder connaissance et au sala qui ba bengani papa DSV après 3 jours na moni bango misatu bakangami ba ndako je ne m'y attendais même pas ba vandi bon batant vraiment douleur kolela il fallait na kendekin na talinga bi so na kekin fa pesa makamso za sa ya osala so ma koki ali na tina Kinshasa et que ça là que papa DSV bande kwana bae ba vana butu to solo tout ça va ba kende ba beninga permet ba bino papa chancelier biso to que cause un problème mais biso na ndenge na biso to même be ko vanda totali to monde qui est vraiment faut te soutenir yo papa DSV lisunu azu pa bande kwana tamso na bi monta nso ba ndimate mais vraiment ba pambolinga to poussa na pembeni ya 1000 euros bango misato na ko vanda ngabi c'est que malam to sala na mukili oyo un jour na nzela na misana yango to ko pe ozo yango na sena moyi oyo eloko ni na ko pesa kwa conseil papa DSV mabeza laka bisika to vandi ba incompréhension ezalaka pardon entre les amis des fois aussi des divergences de vie ou des points de vie et kozala par rapport à un sujet ou par rapport à une situation donnée bisika to vandi mais la moindre des choses tout ça là to buka nzete oyo ezoko lié biso étant un babantute aider étant aussi une famille te oyo to sana pour toi nous to kuta na poto papa DSV to eba na na ba Kinshasa mais par la grâce de Dieu to kuta na poto soit na centre soit na ba ville to vandi ou na canal ya moto la moindre des choses to ko ça les anini c'est non là na comprendre makambo eza ko soigner ba relation ko garder contact na bato même si bo se perdre de vie mais au travers bato mususu bakoki kozo isayo susu na contact na ndekwana et puis bisika bovandi koza malamu na bato ozomona bato bazoya non seulement bazo ko apporter présence na bango physique et pas inayo ozo conseiller mais ba misusu o vraiment baza aussi touché bazo meka un peu ko participer d'une manière financière na problème aux anayango vraiment abezalaka ezalaka na yango mais moi je crois qu'il a battu en malheur tant aux autres états bandeko c'est le moment où jamais ndekwaza vraiment la souffrance coller les ali musika ya Kinshasa par exemple ba famille qu'on peut être en zela Facebook bazo tinde ba photos mo ndene zoleka mais kokoma wana na no comité soit moi comment ezate mais famille ezana famille na oyo ezana yo à 2 mètres ya konde ko sala ke et garder sous chaleur wana oyo to perdre
et peut-être na ba famille biologique na biso. Pour na ceux qui sa papa DSV na koloba, na kopesa na nous merci ebele na bande ko nyonso ba ebinga. Ba o ba ki ko compatir na malheur o ezokinga physiquement, financièrement, la présence na bango, na ba consolation na ba appel. Vraiment kolo azong sa mingi vraiment pour na bango. Kolo aza na bango abatela bango, tozana sena moi, mukolo tozonga pa na le rôle nzambe, to éviter mais conseil à mon eza papa DSV tolona. Tolona na sena moi ou toko ko buka yango. O toko lona, moi je crois que toko buka et na likolo kuna isika nzambe asepeli un jour tozanaye toza bomo ya seko mena c'est awa tolona malamu so toloni malamu wana et kozongela ka biso na ba situation no so tokozana yango vraiment conseil à mene peut-être na kopesa yango wana papa DSV vraiment kolo ya pambola yo na sujet o chelelo tozo ramener ka bande ko na biso na bolingo bon des fois tozala aussi na batant que moi mobulu moi landa ku budget za vraiment te mais présence na yo pas yandeko. Moi je crois que c'est aussi quelque chose aux hommes ma consolation rien que de par ta présence à mon que non ah ndeko azapa nanga mais ce qui peut ali tozanga raté ko sala yango parce que toyebi ko kunda mutu na Kinshasa par exemple ndenge koma biso toza quand même na moi vision moko ya poto mais kuna sa vision mususu ba bien proza kuna il faut ba sala ba zone ça mais bazo bossa na que non après kokunda mutu wana il faut aussi la vie et continuer batuba vivre mais malheureusement tant mususu tozala obligé to sala ndeba o ya Kinshasa bazolo ba mais c'est là ba moyen na yango conseil na ko pesa papa DSV que tozala malamu bisika to vandi soki toza malamu bisika bo vandi et puis na matanga ya onde kozala témoignage munene tango bandeko bazoya vraiment komona ke no bolingo zali parce que yope ozolo na bolingo des fois la répercussion au yaka na ba vie na biso par rapport à la situation et ça aussi evangeli na biso ce qui evangeli les amabe papa DSV makamuna yo ezala fête ezala matanga et connaître aussi ba problème mais ce qui est que evangeli les amalamu et kozala aussi témoignage munene non seulement pour na yo na foyer mais aussi na batu o ba ko assister yo n'attend les plus difficiles na ko ba pardon il y a ba vieux tozo les ka musika na ba famille la zone si mal ba papa DSV ko la pambola yo vraiment na sujet o tie nkolo vraiment azana yo puis abattre la radio merci motuna na ngai moko epa ya chancelier motuna nalingi omeka ko répondre ngai motu lokola ngai DSV soki nazwi problème ya likama eke na radio bato balandaka ebele yoki bato bayoki nalikaka opesa nga ide moko d'après okoyo ko s'attendre na koyo zwa combien d'appels papa DSV le problème est que yo ozana no mutu ya bato non seulement parce que vous avez la radio, mais avant la radio, bon, par rapport aussi à Bané ou Kosa, le Banda ya Congo, ou Ebani. Ceux qui sont vraiment informés que papa DSV a ça, n'a problème, moi je crois que na niveau où on a yebelio, nandenge ba yebelio, 50 appels les gros amoukiers. Ata na ba Facebook, ata na ba Skype na biso ceux qui vraiment to ebi que non a o chaki communiquer nga malheureusement la chaki na Skype mais na Facebook ozomo qu'il y a des gens qui réagissent ou bazoko mais quand peu ko compatir na yo et ça dépendre aussi na ndenge disons notoriété ya moto papa DSV ndenge ba ebelio eza ndenge ba ebelinga te chancelier par exemple parce que aux l'homme des médias aux amoto aux a déjà na une vie aux a publique. Donc, ce qui est et que vraiment bande ko basa informé, peut-être que continue de cause à moi pas ce qui bongo, mais la moindre des choses, au bande ko toko ko sala, et ça juste qu'on réagir na ba message de soutien ou alors qu'on faire mieux peut-être comme on a bisiko zali. Voilà, peut-être son ko répondre na motuna na yo na lolengi. Merci et chancelier wana yo répondre. Yango moni tozo senga kaka bandeko. Ezala ngai te esika kaka yo zofanda ndeko nyonso to teyama mokolo malelo pona bolingo nga soki napesi témoignage na ngai okoki kolelo ba DSV ce n'est pas vrai
mais ekoki koleka tamso di téléphone te oyo ya batu ya radio oyo ya bauditeur soki nayebi soko kama lobi ah papa DSV oui yango to nakoyebi so eloko moko nzambe azoyoka nga nakoyebi so bandeko na biso toza vraiment na bolingo te komona te moto mosusu ah papa DSV mukola kozwa likambo okomona pe ata mutu wana te akoti radio ayoki musique église ezobeta ayoki bayebisi eke no papa DSV aza na problème akobenga na ye te ti mukolo papa DSV akoya kozongela bemission ye akoti na émission ah papa DSV en tout cas mes condoléances na ngai kopesa mukolo wana na yebisi yo vrai okoyoka pe soki tolobi soutien na yebiso soki na lobi montant yo lobi 1000 ngala ko yebiso ko leka ta 150 euro te okamo mais nazote yango po na ngai te nazote yango po na bato babi tozala na bolingo ya solo bakamarade ebele ngai nako féliciter ndeko na ngai mabele mame c'est rare na biso ba congolais muto ya ko témoigner bolamu ya moninga na kati na radio c'est rare po d'après biso to mona ka to koka na nyonso mais ndeko na mabele mame sika yo zali continuer toujours na musala ya kosunga eza malamu ndeko oyo pe azali kolanda biso soki osungaka te continue na yango kaka continue na yango kaka oyo pe asungaka a continue mais lelo naza koteya soki olingi ko continue eza ko dépendre na yo soki olingi ko arrêter eza ko dépendre na yo balobi bolingo ezali na misala eloko mosusu koki kosala mutu na tango ya pasi biloko bandeko mibale to misato basali chancelier etikali na carte mémoire ya cerveau na ye ata azali wapi bayebisi eke ndeko wana na problème boye akozala na ye eske bandeko oyo bozali kolanda biso yo pe si baremarka yo ozolanda yo pe eloko moko boye si baremarka yo ke ozalaka malamu tomeka nanu koyamba ndeko oyo na nzela ya telefone ndeko na biso na telefone topesi yo maloba soki okopesa témoignage na yo ou bien yo bakisa toyoka yo. Allô? Oui, toza koyoka yo. Oui, ngai na États-Unis, nazali Rebecca. Ngai na intervenir moi mon Dieu quoi. Nini olobi ke ba Congolais toza na bolingo te. Mais eza eloko moko na lingi na loba ke eza na mutu mosusu mona osi matanga bato balie te mpona nini parce que ekolo ya matanga mosusu awa osi matanga eza eloko ya mawa mais omoni moninga alie na matanga obandi kokonte alie nini alie combien ameli combien biloko wana mpe ezali kodécourage bato bayaki na matanga mais eloko kaka moko nga na kolobaki biso entre biso bolingo ezali te mais il faut peut-être toyebaki bolingo ezali te pourquoi kisoni eza trop par exemple ngai nde naza boye na matanga mosusu nakendaka te bafete mosusu nakendaka te parce que nayebi ke matongi ezali te ebele toleka nani mpe kochange matongi wana soki kochange ok tokomona mpe bato ebe te papa nazwanisili yo maloba. Merci mama nanga Rebecca kuna na États-Unis ngai mpo na nga soki nazali kokende matanga eloko ya liboso nazokende matanga nakoluka liboso nalia kitoko lokola pe naliaka kitoko mwasi nanga mama Solange asalelaka nga elubu ya kitoko nakolia kitoko après nga nasimbi madamu na ngai
na oya biso mwa bokeseni ya moke biso wana na velo na biso kodo kokoma na kokoma kuna nazalaka na tina ya kolia mikate te nazalaka pe na tina ya komela te me musala na ngata msusu mai na ngai ya moke na simbi lokola baninga soki baningo bakomela nga mulanya mai na ngai na maboko kaka na fibi na simbi yango na maboko nakendaka mpona kolia te. Alors siko mama na nga Rebeka yo lobike moto ale mingi batongi eske na matanga esika ya mawa yo kendaka nzoka nde mpona kolia otonda ubie okenda ko participer mawa na moninga na yo kondana parce que matanga ezali feti te eza esika kolia kotonda te nga soki nazali kokende matanga na koprepare na lia kitoko soki na komi kuna naza kolela na ndeko na ngai me libumu na ngai eza ya kotonda pona tungisa ete na mikate pona tungisa ete balamba fufu pona tungisa ete na eloko bon yo sikoyo okendaka na nzala okende kotondela na matanga ubie ndenge nini mama na ngai fungola nga na yoka eloko pe ya sika. Merci. Voilà. Papa, nazoloba te ke bon ngai d'abord naza mwasi nalambaka na ngai naliaka me nazoloba bacomportement mosusu oyo ata biso awa na États-Unis tozomona osali matanga mutu aye oyeli budget na ye te ofika ye otie na mesa otieka ye na mesa te oyo akontribue te matanga ekomi te lokola commerce na poto to ndima eloko wana biso bakongole ebele tozosala bafaute wana okufeli tata pasi okufeli moko mpo na yo eza lokola commerce ozozela motu aya kopesa yo kuna nakoloba na bino ke bakongole te tochange na comportement papa dosi yo kambo kitoko lelo olobi ke moninga ozi likambo oye kosupporte ye te mena lobala yo ke makambo ebele tozokende te kosupporte bandeko na biso te parce que ekomi commerce totika d'abord comportement ya commerce wana ngai par exemple nazali awa ndeko moko azaki matanga na otanga te kombo na ye te aza te kaka kongole na biso azwi matanga esima na biloko na onia ndeko wana na matanga azali mtakufeli mais azotala likambo ya mama na ye te azali kotala oyo atie misuni combien na sani oyo ameli combien de bouteille ozomona bato nyonso tu na matanga bazalaki wana bazalaki dépassé sotoye komela na ye mais ye ina kotangela biso misuni ye moko kutu abimisi eza ninga mosusu te abimisi kaye na chambre boyaka kaka boya tala kaye yango oyo omoni kaka kaye wana pe personne bapesaki bopesa akomi kotangisa kaye mpo na azwa mboko papa nanga dosie tosoloba tokende mosika te ezala makambo mosusu ko bakochange te comportement na biso mpo ndeko bazala kosupporte biso te po biso comportement te kotendi kama matanga ekoma lokola kolea ngai moko na biyala aloba kwa nayebi te papa nanga chancelier olandi mama na intervention na ye nayebi te soki okoki kobakisa a propos mpo ngai nakoki komona matanga ekoma commerce nayebi te di ya kwa ndeko azwi likambo yo lobi ekomi commerce. Bon, papa Deso, merci. Kozong selanga maloba. Bon, on a vraiment d'accord mingi te na maman. Na terme avec un peu qu'on utilisé à commerce. Donc commerce c'est quelque chose où mutazo linga ezala rentable, hein, disons intérêt moko ya moins mingi ezala. Bon, na place ya matanga je crois. Bon, au moins na poto doza déjà na facilité ya kolia par exemple. Ya komela. Bon, na ebite mene zo les gamboka msoso na Hollande par exemple, hein, soki bon matanga ndenge loba pas décevé ngai bakaza boke tikala ki hein. Donc mona masa na ka akitso mona ilo 5 kaza boke par exemple.
Bon, pour na kopesa, moni donner cela n'est pas aussi bolimbisa na tautologie donner à tout le monde. C'est-à-dire ko kabela moto. Pas de souvenir ngaf pona kabela yo ezo senga yuta na mutema nanga. Il est tout à fait rationnel. Les anango bongo raison exacte ba kenon toza ba africain tant de kwazana ba situation na to yebi quand même ba budget tozana on a poto awa et par rapport aussi à dépenses za mboka. Par rapport peut-être à la conscience soit to ko ba ke bon ndeko ndenga za na situation oyo peut-être moins 10 euros na moins 20 euros na et quoi quand même pour apporter un plus par exemple parce que bazo na ndaku courant ils ont continué ko tourner mai bazo ça la bloco nous sera to ebi que peut-être par après ndenge à la kana poto mais to eza tamoko beaucoup trop à dépenses que il y a beaucoup de sambongo hein selon nenga beaucoup de matanga par exemple na poto si réellement mutuana azana bolingo ki mbongo ba pesi ça non quelque chose na Congo par exemple na éviter vraiment ceux qui est commis commerce nazo zo na ndenge vraiment parce que par exemple Corbière na Congo Corbière à Pamba ezo bando mo ba $400 par exemple Corbière à Pamba et qu'ils ont accord et à rotika et puis les jours où lobby n'envoie qui est $400 par exemple bon awa ce que par exemple $1000 bon je ne sais pas que au-dessus de $200 400 ceux qui 800 rotika n'envoie voilà peu comme terme peut-être dans sens voilà mais comment faut des commerces c'est cause à minimum quelque chose qui est répétitif aux olinga qui batonios bakufara moins mingi de façon c'est que bande ba kopesa de façon c'est que tirer gain ou bénéfice na makambwana mais liwa eza lokola bakoko baloba lokola mbila lobe ko ya pas de civil le ko ya pa na ngai et côté la pa na nga lobe côté la pa ya mutu mususu moi je crois que tant tozo kende non seulement la présence na biso mais aussi peut-être ceux que kozala na contribution to ko amemela ndeko et ça juste c'est kobombisa hein au PC n'attend mais les jours où peut-être que ça la melayo à se référer bon namona bakaye zali mutumso ko bamsuku bakoma que non ya pesa etenga na opesa te donc que ça m'avait peut-être ko pe côté yaé na tango ya tango ekomi ou apporter quand même quelque chose de matériel par exemple de bande comme suba après sur le mbongote mais par exemple la koelo na 5 KTN par exemple sur bête machine au monde comme déjà 100 €. Donc peut-être dans le sens où on a mais pour na vraiment côté à commerce de maman lobby n'a vraiment d'accord mingi vraiment té dans le sens où on a voilà peut-être on a quoi merci chancelier te kana no maman Lili ekuna na Berlin iyo lobby nini commerce kaka ou bien kimotea mabe commerce té voilà commerce vraiment commerce on eza malamu té parce que liwa ezaka mutunyo surtout omoni lo ezaka mutunyo surtout ata muninga cheka ili kola mesa a cheke no ba cotiser olingi opesi soko limité opesa na ote mais pour nga vraiment la soma ke biso ba africain do ba congolais vraiment bolingo ezate na sens ni ke omona bande konsusu ba ko talo na boete ozana matanga ozana douleur omona mutute mais so ba siko ke ngo panza omona siko ba te belé ba esko jour ko panza ba ko ya bazo suba ndele bazo suba na toilette publique masuba te beti na mi retaliété on dirait comment vous voyez on dirait ce que nini n'a pas comprendre te vraiment il faut bakoya pe emsuba ko pe rien il va étouffer yo après va ki vraiment ndé likamanga na zomo na maman au le kabi que non comment c'est nini commerce non moi commerce te eza commerce te eza ke muninga za na pasi en tout cas il faut ko salisa ata upesi mingi te ata muke et ko aider kaka ko ya pe wana tozo te pona kende na lia po ba msuba koma waya na système ke soka ye o mona ye kalami ka zu chasser ako memi sans ye ba ke ba msuba ko ya pe na simana ye ba ko za pe na bezo ba la quelque chose atondisi moyo pekise ke sikana nvoya to ko zo mingi te zate mona emsu sono tiki kaka zucha auta neti on dirait neti yanke ngala so boye bana ngaba linga boye eza pe malamu te oyinde muninga na salaki dépense te oyinde nge salama ki tango yibo yake maboko pamba ko linga to zonga kana na koli ona pesa mabe bato ba ko ba koli so ba kei na matanga en tout cas faut ba arrêter
eza pe bien te eza pe bien te eloko renga na lobaka wana mais mo commerce te motu nyonso azwaka problème ekokoyela ope un jour ke omoni bato bandi kocotize après koloba nini ke osali commerce non wana nde naza d'accord te na mwa commerce. Merci mama na ngai, merci mama na ngai Lili. Eloko na retenir bien esika mama na biso Rebecca ya lobi commerce epai na biso mama na biso Lili alobi keno batu bayaka kotala mutu na matanga te mukolo azwaka matanga me bayaka mingi nde mukolo oyo bapanzaka matanga. Omona bandeko ba Congolais bakati basuki na bango batie bayombo mibali bake basombi basuki ya bandoki ya Sri Lankais na ba costume maneti ya mwindu bango wana mutu na mutu azali ko frime me eloko pe bapesa te ndenge wana te mama na biso Lili. Oui, ndenge wana penza pona mona ombale belé. Alors sikoyo eloko oyo omoni ke na teme na biso oyo tozali kopasola mpoke bolingo balobi amour sans œuvre ezali bolingo te. Alors siko tozali kotalisa bandeko na biso bolingo kati na biso ezali te. Avant olinga Congo lingana no muninga na yo oyo bozali na ye pe pembeni yo zolela kaka pasi ya Congo mendeko na yo bofandaka ne pembeni boyokanaka te. Bolingo ezali te. Ndenge nini tokoki kolibere Congo na bolingo oyo ezali te kati na biso na teme na biso ya bolingo moninga azwi matanga me bolingo ezali te kati na bandeko bakoya wana bakoya po na kotiola bandeko bakoya wana bakoya po baya kotala bakiti na ye bandeko bakoya azalaka na television ya mukuse to ya matama minene oyo vimba yazaka na systeme akala oyo baninga si bachanja bakoma na pla bolingo mususu akoya aya kotala kaka nalina bomisa sakoshi na chambre na mepo atala kaka metu oyo yo olalaka. Bon siko tozo comprendre te matanga na tango ya kala ezalaki muninga soki azwi matanga okomona bandeko bakoya bakolakisa bolingo ekoki kozwa yo okutani oza na mbongo ekoki pe kozwa yo okutani po oza na eloko te me na biso bakongolais toyaka maboko na makolo. Alors siko bandeko na ngai toza koloba ke non Kongo yango biso moko awa maboko na makolo soki yango naye ko comprendre sikoyo yango ata balobi o imperium congolais akopesa te na matanga kuta esika ya pasi batiaka eloko te. Imperium apesa te ata balobi aide moko boye congolais akopesa te parce que soko moni muninga komi na mutema mabe tozali komona bibembebele na poto awa bazali kokunda yango ezaka ba volonté ya bato wana te ke bokunda ngai awa na poto bato misusu baloba nga soki na kufi bozongisa bembe na ngai me akufi communauté na biso congolaise ekomi kaka mawe mawe tia loboko na poche rien ebembe boyebi mingi bazalaka pe na ba famille mingi pe tango mususu ye moko kaka na poto azali ambassadeur ya famille na bango aza ye moko mais ekuti ye neloko te ebembe kundami me bakongolais bazali tala mbongo baza kotia ba 5 euros ba 2 euros epesi montant ya 135 euros sur 200 personnes 135 euros. Oh, tout fait nombre. Alors bandeko yango tosali koloba ke bolingo kati na biso ezali te. Soki to bandina na bolingo kati na biso nde tokoyeba bolingo ya mboka. Est-ce que biso ba congolais tozali prêt ya kolinga moninga na yo ndenge ozali kolinga yo moko? Soki to komi prêt nde Congo ekomi libéré. Mais dès que tozali prêt organisation ba congolais bolingo ezalaka te. Makambu tu bolingo ezalaka te. Alors odon pambu te ya biso na bolingo. Amour sans œuvre. Te ya biso na bolingo kati na matanga. Topesi yo maloba.
Merci, bonsoir DCV, mbote na bandeko tout au baza na conférence, bazo mbote na bango. Na koti sikoyo, na yoki nengo pandi mpoke, amour sans heure. Oyebi, définition amour ezali monene mingi. Na biso bata Biblia, bolingo ezali loko moko ezali motu ya mingi. Mais na koloba eloko moko avana kota na mpoke. Oyebi, mingi ba Congolais tolingana ka bolingo ezali. Mais na ye barate soki batongo baloba bongo bavandaka na kote batu bazali mibale misato basali muziki na bango ba Congolais balingana ka. Nga na confirma ba Congolais balingana ate. Congolais balingana ate. Desifo ibi touti okunda mama moko awa soki na Facebook nango mona na cha photo ya mama wana Nikole uta koleka. Mama na gi mama moko na yamba bango na 99 hours. Na bana mso akauka avandi metokundie na Serge ya Libaya. Pe Serge ya Libaya tokundie elonge mona na te. Oyipo na nini? Ba propre frère, ba sœur na ye, ba cousine na ye, ba cousin na ye. Mama akufi baki ko tia ebembe na ye na morgue. Le 17 novembre. Batika ebembe na morgue bakima sans même koyebisa communauté. Ti aba pesaka 3 mois, soki 3 mois ba monanité, soki azana na situation mo soki ndenge na comprendre makamba onté ba ko tumba yango ba garder nzoto na na bouteille. Etikali 15 jours ba ko kutana na mobali ya mwasi onga na yamba bango ensemble pour ba ki plus de 5. Mobali na bi me webite ke mama dolosi akufa. Sikoyo akufa na nini ba keti no hôpital okute bembe na ina ebitu suite te abenga famille na famille ote bon yalaki bo ba keti na hôpital wana ba bi non e bembe zali ana to kunya onte mais etikali presque 15 jours poto tumba yango bazuma kambwana ba ina ona communauté tamba bina ta communauté ba problème ko mebele na ba église mususu pa mama na ni ataki bakoyi kokunda mutu te. Oyebi tomona kwa histoire eleki mikolo baye koloba communauté biso so ba Congolais to vanda na Angleterre précisément na Londres comme ba communauté ya ba Congolais na capitale pour vanda mpe musika bazali tomeka ko contribuer mbongo to tia contribution na biso pour na tomeka ko aider et mané kunda esenga 3500 Desive no rebisao et comme ma solo mais ba Congo basala ki tout ba pesi mbongo wana après quelques jours toke ko kunda mama mais yoka solo li solo mukoto kunda mama famille mama ba mona nité ko ba kenda tike bemi na morgue oyebi na loko yo nga epesanga leso nazonga na ndaku nzoto malili na bengi chéri nanga na bi chéri soki nga kufi yo mto okundanga soki yo kufi nga na okunda yo mais il faut ça quelque chose tu dis que tu as ba famille mais on a moni il faut ça quelque chose ezala kwa neti oui basomba mabele basomba na mabele na poto place yo kufa ko soma bien avant ya te ko zo bena moni kolona e comme mukuse pour kufa et si vous aurez ma solo mais je pense que Kalami était réalité à vidéo robima. Tout comme nous collons ça l'enterrement, tout comme Makuna. Libaya, cercle Libaya. Oh, na ba chaka Libaya, biso doit kufiner na ba avion, misunika sangisi, bazuka ka moi libende mo ba che likolo ba komida de naissance à Mutubo inabon. Na salle to mona na moins de 50 Congolais, moins de 50. Donc, il y a un poteau première photo avec 32 personnes ou 29 personnes. Il y a un malili. Famille va monanate. Et si vous avez un poké na koloba boy. Na tango nyoso to le la batu ba kufi na poto na place to akiko kutana. To akiko sangana. To meka un peu ko vanda bien na ba camarade ba na pembeni. Mais faut échanger. Ato vandi bien na mutu. Bolingo ezalaka na deux côtés.
ngai tant tolinga na mama nga nazo pese la love yepe fa pesanga mukolo zo kanganga ke na sali infidélité ki na trahir yepe opesanga so bolingo te sikoyo soki to komi na point wana na biso ba Congolais siko nani oyo akondima charge ya muninga ya kozwa bolingo oyo apesi na muninga andima muninga zongisele makama mabe asiporte yango tina suka tozaka bato au moins ko bolingo komi ko beba dika mususu olobi ya intérêt toki na place matanga ole on réfléchir na tanga matanga et comme place au beta sapi il faut la ta danger il faut que le moment noir à danger oyo ko frapper bato OK ko kunda mutu ou bien nengeni yango moni nga na loboni na loba na radio na jini na nga moko ya blé ya misato na ketch na nga moko na kangama na yango na kuir na nga ya likolo so to kuta na nzela o mona nga banda di premier au 30 bato ya Londres na baba yebi na okosa te na kosa pe na radio te na tambula na yango ba video mususu na sala so ke na se o mona bato ba ofinga nga bi même muto kaka leka na ni lambani moko akangama na yango boy na oui parce que c'est la vie to wela nini to ki mambang pona ni yo na lobi boy pour ma Congo komi muto ka ifa raisonner pona ye nga pena selon nga olimbi sanga IDCV ya ozala franc ba Congolais lokwa to lingani te na pesa pe bolingo pa muto te so na pesa bolingo pa ya muto e ko ozala 20%. Mais na kopesa bolingo pa mutu te eleka 50%. Parce que retour na yango tango za déception okoma mutu moko okoko craquer ou bien o beta mutu li kofi ou bien sale eloko moko boy po na oyo pesaki na ya conseil ya mabete mais tozongi na mboka na chité wana Congolais ni na balinga mboka tombo ya musapi biso nyonso oyo tozali tokoloba Congolais ya linga mboka pour ceux Congolais biki nga linga mboka nanga tuna ba Congolais nyonso osala ki nini pona mboka bana makambo eleki bana to na ba élection ou bien après ba élection zo sa nini siko rien muna mutaza osala business na EDCV c'est difficile au monde ndenge obo ozwa kombo no chaboye mututu aya bana ko tia ilo bako yate Congolais ko yate na bolinga mboka ko yana ete alo pona mboka na ye tout sola na ba radio ti combien de personnes ba kota pona souci ya mboka pena boy to kota to mekana ko pesa no makanisi na biso ata to ba nyonso ate me to mekana ko pesa no kanzi joka tije moko kaka o pene mikomi mabango kaka na polémique fika o kimbango azali nzambe te c'est tout au mona wana makambo baby pour ça polémique ezali eloko moko ekomi ma polémique malgré vérité ko loba mais polémique moko ezana moi si akosi mobali boy na boy rien mais siko neti tema boy ndingo loba boy sans biloko yo jamais to sura makambo susu bolingo eza source ya nyonso ya clé même na libala na yo même na mwana na yo même na bakoko na yo même na batanzela même na mundela ya mbio na mboko même na makambo mboka na yo même na politique bolingo eza clé temi izobeti za clé. Mais comme Congolais miyebi yemoko oyo yomoko peut-être monsieur connais-toi toi-même donc connais-toi toi-même ça ko sala lelo décivé ngane na ba na radio na miyebi niveau bolingo na ngezali na mboka niveau bolingo na muninga nanga niveau nini yo ngana sala la jalousie makamutemo mabe nanga nanga moko connais-toi toi-même na yebi nga moko do mutu pe yemoko place azali azoyo ka émission amiyebi ke na za place tel bamsuba ya poto akana kia bengi saka mwasi na ye na bana na ye basai libota bana ne pe baboti bana ne kuna pe baboti ifana ye yangwana na tina kutia ba famille mususu te mutu ndenga botama banda kana ibandela bible kaya bominde ko na ye Abel pona likunia esa mi na famille mususu te mutu mso ya ko boma te kaka na même famille wana ok susu musika Joseph Bateki pa ndeko na ye kaka pona likunia papa lingaka ye alataka mwa ba alotaka ba ndoto moko boye ezopesa sens moko boye donc wana non de salmi non de bekolo mususu sikoyo oya biso ya mona artiste moko ayemba bien congolais donc oyo nzamba pesa ye oyo pena nzamba pesa ye bénédiction pesa ye za mutema mabe na bana suki wana soki oya contredire à côté to pandi poketi na suka na radio lisolo zande lisolo nazongi simaloba
Merci. Et toleki et pas ya ndeko na ngai chancelier na zongselio maloba. Nabanzi ndeko oyazali na numéro ya téléphone États-Unis. Topesio maloba pamba te ozali ko déranger moi radio pa na topesio maloba. Allô? Oui, ozana maloba. Ah ouais. Nazali na koko vraiment d'accord na papa na yo uti kuloba odo alobi likambo moko ya motuya po biso tu ba congolais on a lobaki liboso ke commerce eza na bato oyo ya mitema ya be aza na matanga na ye azoluka peut-être eloko na nsima ya bato wana bango mais oyo odo alobi ezali komona motuya pamba te biso te bacongolais tozolingana te entre biso wana atanga moko nazali mpe na témoignage ya motu moko mpe nasalisa mpe na mboka oyo na tiela ye gaz nayebi nde la gaz ezali ni comment on appelle na tiela ye gaz na mboka oyo azalaki na malili azali kobela mpenza malili na ndako gaz ezalaka te nga nayaki nazwi kombo nanga natieli ye mais bakata ye gaz abebisa crédit nanga mpona omona ke bolingo eza te abebisi crédit nanga aza ndeko nanga kutu congolais oyo lelo kutu azolekanaki aza combattant alingi libere mboka ya congo mais ya ngai kutu gaz afeta te ozomona esika wana neti olobaki ndenge odo alobi wana ke toza na bolingo te mboka na biso ekozala jamais libéré tozozonga mpe na likambo ya matanga ntango moto azwi matanga soki balobaki likambo ya commerce ezali ke baza na mayele ya mabe ke oyo matanga mosusu mpe akosi te ke aza na matanga tomonaki motu moko wana États-Unis aza te congolais na biso akosi biso ke tata na ye akufi nzoka tata na ye akufa na 1900 wolowolo toye tokotize après toye komona ke eza lokuta tata na ye akufa na ye tala ozomona nde na sens wana nde kolobaki bato oyo tozolobaki na sens ya commerce ndeko eza ozoloba towana bolingo te biso na congolais parce que ntango komona mosala moko boye towana na mboka mondele mosala moko boye bazozwa moto yo okoki koya koloba na moninga na yo te naloba na Rebeka anvuama te ovandi na yo oyebi ke opportunité moko ezali Rebeka kokozwa mosala wana congolais aza motu ke akoluka yo okwela aseka yo ote kuna nde tochange d'abord mentalité na biso avant to libere mboka na biso ata nga natalaka na nga namonaka na nga o bacombattant mais entre biso bokabone eza makasi twana biso ya bolingo te oyo wana nayebi skills oyo tolobaka ke président Mobutu atikala biso unité papa bo moko nga na oloba eza chaud parce que congolais akoki opesa ye poison na mokili ya poto congolais awa kutu na États-Unis anga na oyesa bino ke tozoteka oyoki peloko monini asali boye yo okei na se olobi ke ifo akufa oyoki monini aperdre ndako na ye obandi kofa eza bacomportement moko ya mabe yango wana mpe tozonga ageno moto azwi matanga oye na ye kaka olati sap matanga eza esika ya kolata sap te ezali esika ya mawa okoki koya tike olati otie batentire na motu mpo wamona yo epuis oye wana na place vide comportement wana mpe eza mabe en tout cas na niveau na biso bacongolais eza mabe mais toza na ebele ya kosa na communauté na biso papa nazongisi maloba merci tolekani epai ya ndeko na ngai chancelier topesi maloba merci papa DSV ko isanga maloba na katanaki bon ngai naza d'accord par rapport ya bandeko baleki ndenge balobi moi je crois que ezosenga aussi to travailler malheureusement balobi autre temps autre mers
ndenge peut-être bakoko na biso babandaki kozwa likambo oyo ya liwa na biso lelo c'est comme si ekomi biloko mibale to misatu oyo ekeseni makasi mingi. Le problème toke nanu ya mœurs c'est quoi? Oyebi ke non toza bato toza censé tozala na respect mingi na bawei. Moi je crois que na ntango ya Mobutu soki bembezoleka soda soka moni soit Corbière kunde bembe quelque chose de comme ça ou matanga mutu alali andai kolongola bikoti apesi sali moi quelques minutes atikali bon na ete soki ezalaka tilo je ne crois pas. Le problème c'est quoi? Kozala na respect belé na ba mort et puis kozala aussi na respect ebele na ba demeure na biso ya suka bisika tokendaka to banana na ba mère swana. Malheureusement tozomona ke elle mort oyo azananu oyo akundami te respect ezate et moins encore bisika oyo bake kokunda ye kino disons suka na ye ezate. Vraiment ekozala bien que un jour ba mœurs ezonga tolongola na matanga eloko oyo babengi le matuvi. Omoni quand nous venons et pas ya mutu aza éprouvé, la moindre des choses mutu wana zo s'attendre pas na biso, c'est une consolation. Omoni c'est pas pour rien basa na nzambe tang ba na matanga bateya. Non, c'est juste pour ramener l'homme à une conscience, mutu à comprendre ce qui est la mort. Il n'y a pas une séparation dans mukili oyo ya affecta kabatu bongo. Voyez tout ça pour là dans l'aéroport, mais vous avez l'espoir qu'un jour beaucoup monana. Séparation peut-être beaucoup kabona bamboka, mais espoir est tikalara qu'un jour dans mon konanga. Mais quand on dit qu'il ne plie, donc tozoe ba ke non ndenge zawana toko monana ka lisusu te. Et ceux qui viennent consoler mutu oyo akufeli pardon, baza censé ya kozala na manière baza censé ya kozala moi approche moko par rapport ya malheur oyo ndeko na bango azana yango. Par exemple olata to boite mais comportement nini oyo kozala par rapport ya eloko wana ndenge esalami oye ko consoler ndeko na yo. Moi je crois que tu travailles dans le sens wana parce que tu as un poto et l'équipe moi mikolo ming peut-être tozonga à Kinshasa te. Peut-être na Kinshasa c'est plus pur que autres hommes na pota parce que na Kinshasa matanga ezwa une coloration mususu nde to monaka aweza subongote kuna eke susu na kote moko ya mabe makasi koleka kolakisa na bozui biso to chaki 4 tentes bango ba chaki kaka moko cercle na biso ezalaki boye ya bango. Donc moi je crois que cette manière là de voir des choses, il y a un jour dans bandeko réfléchir kolobake bandeko bazo la politique na Congo soki qu'un jour ba libérer mboka basala ke mutakufi à partir ya mort kuna ba na salle moko ba organiser le ba matanga et puis ba ke kunda peut-être pour nous éviter certains des dérapages non seulement soko déshonorer biso lokola ba bantu et puis ba pas de biso na mukili. Ok, que voyage. Ok, que no wapi, mais ce qui bayoki kokufi, la famille ezala te, ou ce qui ezate mingi, bazala na besoin, bazala ba preuve, peut-être photo nengi okufaki, place bakundio. C'est là qui fait que, ils ont ramené biso na ba origine à biso bantu, qui est lié au respect des morts. Biloko peut-être ezo kozanga moi mukie biso na makanisi malheureusement ndenge tozo déplorer lelo a. Là tout à fait d'accord na bandeko ndenge ba meki peu koloba comportement ni to kozana yango na matanga. Là c'est pas à discuter, il y a pas photo et Seigneur vraiment ezala bongo. Mais conseil mukie na ko pesa aussi na biso toza libanda. Le problème c'est quoi? Dans la plupart des cas tu assistes à qu'il ne comme pas qu'au qui est moins au Kundé par exemple. Moi encore il y a raison corps na Kinshasa et puis moi au Kundé na Mboka ils a vraiment été. Or nous savons ici il y a des assurances oyo et ce qu'on couvrir biso qui peut-être ce qu'on couvre na poto awa bako kunda yo par exemple.
Et ça va peut-être qu'on négligé, mais les cabis sont même qui inaperçus. Par exemple, Kassene qui est déjà à 12 €. Or, assurance, on a par mois, on a 8,50 €. Peut-être qu'on fout assurance, on a de façon à ce que nous par exemple, sur des phasatés. Son papa, par exemple, a empêché que l'État est condamné par rapport à l'assurance, on a souscrit et puis ça qui est bakundanga na sanso wana et ça va bloquer miketo négligeable mais malheureusement na sima to ya kokoma ke to kozong sakor na potote to kope kokundanga ate l'état komi ko sakana mo mukena batu parce que biloko moko ya mikie to meka ki un peu ko négliger nga ko ko tirer mo muke sonner d'alarme na sanso wana que to va na bamboka mo eza na ba norme la moindre des choses biso bato toza tout les qui sont vraiment inaperçus, l'assurance sous na connotation et ils ont bon minité par rapport à peut-être zolatama, par rapport peut-être à mitoukabat mais ils ont couvrir peut-être ceux qui aux alités na bamboka o na tawara. Pour ce qui ça, na ko s'agit de conseil. Il est tout à fait normal. Ngana kena matanga moko passer à l'ingoté à batu baboy. Na monango vraiment na habité c'est quelque chose autre qu'on concevoir. Or, Bible qu'il y a chaque chose à son temps. Et ça n'attend il y a kobotama et ça n'attend en rouf. Le problème c'est quoi? Na ba matanga wana ba passer ba joie c'est qu'on rappelait nos origines. Et ce que dit la parole de Dieu par rapport à Koufa que Koufa ezali ndenge nini et salama pona nini et puis simanango ekozala nini. Mais ceux qui ont s'opposer, même juste à la bande, pour rappeler biso les vivants. Nous qui vivons encore autres dans la baliwana, parce qu'on a fait ta musique, réfléchir. Or, on a tant quand même conscience que non, un jour on a un koufa. Un jour, et comme on peut tourner, et tant que ma tourne et kozala, n'a ko kende wat, éternité n'a ko passé à wat. C'est ça, c'est le problème. Merci. Voilà. Merci ndeko nanga chancelier. Vraiment bandeko oyo ba koteli biso vraiment to komi na suka mais ezali tangu mususu ndeko aza ko benga soki ba yambite ndeko amona tamsu ba boyi mais émission mususu ezali na sima ya émission oyo biso tozali na 21h45 normalement fumuntoto abandaka émission na ye na 20h30 mais bango kuna na kati na Kisasa biso tomatisi R to komi na 21h46 bango baza na 20h46 cela veut dire que non différence il y a 1 heure alors na bande konyosu balandaka mfumuntoto dans quelques minutes c'est dans 10 minutes en tout cas tozali kokata émission na biso po mfumuntoto akota azwa oyaye émission oyezali mutuya mingi pe makasi lobby toko continuer mais to mekanal ko tia news oyo bo mekanal ko landango lobby nde ekozala pe epanza makita na news oyo to landa na bokebi a été démantelé par le service de sécurité et présenté à la presse ce jeudi par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez-Mons. Cette bande s'est faisant passer comme membre de la famille politique, de la famille du chef de la famille présidentielle, a été poursuivie pour escroquerie et trafic d'influence. Parmi eux, Denis Lessi, pasteur de l'église Arche de Noé. La suite en images. L'escroquerie tient 2 hommes, même le prédicateur, Denis Lessi, le pasteur de l'église Arche de Noé dans la commune de Limité, a été rattrapé. Il est parmi les présumés escrocs présentés officiellement à la population. C'est une affaire d'escroquerie réussie sur la personne d'un ministre honoraire. Chose grave encore, le chef de file Denis Lessi se fait passer pour les conseillers spirituels du chef de l'État et a abusé de la bonne foi de sa victime pour lui rafler de présents en vue d'une reconduction au gouvernement lors du prochain remaniement, à savoir une Jeep Amer, une autre Jeep 4x4, une camionnette, pour un total de près de 100 000 $.
Il a réussi son coup avec ses complices, notamment M. Kassongo alias Bissimoué, qui s'est fait passer pour le chauffeur du chef de l'État, Thierry Maboussa, lui, le jeune frère du chef de l'État, et M. John alias Kabila Kanonge, un autre fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le service de sécurité avait mis la main sur cette bande d'escrocs il y a 2 semaines. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, après une brève explication de fait lui faite par le général Oleko, les a remis aux cours et tribunaux pour la poursuite du dossier. Merci. Nabanzi bandeko lobby nde tokozalata mususu. Lobby tant mususu tokozala déjà na masolo oyo. Ezali ya lelote, ezali ya kala, mais tokoloba yango po na kolakisa ete escroquerie ezali mingi na kati ya communauté na biso. Ya lelote ya kala. Alors, bandeko misusu balandaka babiloko na biso bayebaka te. Mais oyo nde tokoteya yango nyonso tu oyo ezali na cadre ya bolingo. Bolingo soki ezangi kati na biso tala biloko ya boye eko continue. Bandeko oyo bozali ko landa biso soki ba pasteur bazangi bolingo. Bolingo oyo ke se manifeste kati kaka na kimoyibi. Bolingo yango bandeko oyo bozali kolanda biso bobetisa malibaku te. Lobi tokozonga na teme oyo bolingo. Botala bino moko. Mais ndeko nanga gibolia kantuka bolimbisi zwata 1 minute na yo po tokanga basolo ndeko na biso aiba kokota. Pamba te na kokota na yo vraiment soki topesi ata 1 minute te tozali malamu mingi te. Zwata 1 minute omeka kobwaka mwa muke nde tokanga bisaka na biso. Merci. Merci Kulutu, merci na malobi opesi ngai. Bon, na utalata en bref na mkusa koloba parce moi koloba enyaka za mingi mais bon na utunaka mutuna oyo. Est-ce que sikoyo soki lokola biso na poto tozaka na basirance maladi batemi lokola biso na France tozaka batemi so na semi okozwa traitement ofele okozwa kisi ofele. Sikoyo to daya ke ezali bolingo. Soki sikoyo ndeko mosusu ndeko nayo azobela ngai nazali na semi na traitement maladi wana o ezali hôpital gratuit na kisi gratuit. Soki ndeko azobela asengi ngai semi wana akenango hôpital azwa traitement gratuit qui c'est gratuit. Ce qui n'a boy coupé ça ezali malamu. To ce qui n'a pas essayé accueilli kuna hôpital à Koufi. Est-ce que si ko ngai ko sort nanga ekozala nini na kati ya mboka oyo ya poto? Merci. Merci ndeko nanga giboliaka question ya malamu lobby zala na biso. Lobby zala na biso poto pasola mpoke na biso. Tozali na mingi ya koloba lobby mais bandeko boya na biso mwa temps poto pasola mpoke na biso. Vraiment bandeko oyo tozalaki na bino oyo bolandaki biso oyo bozalaki na biso na nzela ya singa na bolimbisi nyonso tu tokomi vraiment na suka ya émission tolekisi mwa ngonga ndeko na kati na Kinshasa azali kozela to meka koleka kopesa ye nzela mpo ye akota abanda. Vraiment na bolimbisi nyonso tu bandeko na pesa bino mbote nde tokutana na émission ya Mfumu Ntoto. Nzambe azalokomo. Lobby à suivre.